sikoyo papa Bamba ndenge na pasaki na émission moko na radio Mangemo na lobaki yango papa Bamba sali émission 2 fois na Elisabeth donc Lubumbashi ya liboso de 1951 puis na 57 pour makambo ya Kimbangeji dans Wabimi donc 57 va faire permission la religion autochtone et bana ko semble pour évoluer. Mais Bamba Emmanuel n'avait pas le droit de rentrer à Kinshasa parce que comme il était le meneur quand on est à Kinshasa à côté à l'Oyeni il était obligé de rester dans Lubumbashi et chercher du travail là-bas. Autant à tirer dans Lubumbashi on allait. Donc maintenant semble ndanga na kendeki na ndako futu semble pour news. Allez, à Bali sur ma politique. A joué 3 chabiens. A expliqué comment indépendance. Bon, on va aller ça là document tout ça sur on va ça la sûreté belge avec tomber là document wana. Ba on va profiler. Ba tomber là document wana allez. La zone c'est sur la prison. À chaque fois là vous êtes dans la prison, condamnation za koyeba na te akufanda nani mbula bongo sanga bo. Il y a les bosso ba vous savez parce que décret dini gouvernement Belgique a fait cette permission pour la religion autochtone évoluer. Bon, la grande moyenne pour la religion, allez, Lima. Ils ont mis balai, c'est tout comme un politique. Si vous trouvez la France, on a un panier pour s'indépendre. Tu vois, nous avons une indépendance. Donc, finalement, tu regardes les achats parce que le pays nous indépendance va bien ici. Bon, si vous connaissez le Lubumbashi avec Papa Simon Kimbangu, vous avez dit bon. Papa Simon Kimbangu, il a été arrêté en 1921. À Kenya, 21 ans, au Kuna. Déjà, Kenya, il a évité. Si c'était par bateau, par avion, on a évité. Non, papa n'a eu donc à Kenya, Lubumbashi quand En 1951. En 1951, parce que Papa Simon Kimbangu a coupé en 1952. Non, Papa Simon Kimbangu a coupé en 1951. En 1951. Bon, si vous papa yangai va prendre 3 mois ya pamba na Simon Kimbangu en prison ensemble. Ah, ok, je comprends. Donc on a 3 mois wana. Quelqu'un qui a plus de 30 ans, ou bien 30 ans, ou bien tout qui a 31 ans. Et puis à lui il avait makambo nzambe avant qu'elle kuna. Il avait une Bible malam avant qu'elle kuna. Donc il avait posé beaucoup de questions. Ils ont beaucoup causé hein. Oui. Parce que Kimbangu alobaki na yebi tango qu'elle kuna. Na yebi bana na ngai soko bandimio ça va. Soko bandimio te tikara. Oui. Il avait bien dit. Oui, parce que si on a retour à Papa Bamba na Kinshasa wana. Ayeko comme ministre des Finances, n'est-ce pas? Oui, mais dans Wazongi, bon, dans Wazongi, pour Koyambaye d'abord. L'église Kimbangu c'était Koyambaye. Dans Masou et Azouka, ayaki na ngana koli na chwapa na lingwala. Lupango ya biso pena ya père ngai na lingwala na Saint-Jean na chwapa. Donc aye asalaki même il y a nanda côté bala c'est nanda parce que avant il y a ba modifier ki nda ba grandir ngo tout. Omoni bala c'est nda ko ndeki ba grandir ngo directement ba lekana ki na kamba. C'était un samedi pour Masou ya ka samedi. Na zo ko makambo ngo. Oui. Masou bana ko ya samedi na Tongo. E ko bana ko samedi na Tongo. Na libonga onatra. Masou est là encore Papa Simon Kimbangu. Mais wana siko na zo basiko tangu pero ya ngai ayaki. Ok. Dans voyez samedi wana sala ka presque quelques minutes ka na ndaku ale maire atikali il ale mbala moko na nkamba. Le même samedi. Le dimanche c'est lui qui avait prêché kuluba histoire de nezalaki nani. Bon, retour na Kinshasa na ibaki soka sala ki mikoloboni na kama soki 3 jours sur 4 jours na iri sute. Omoni. Alors natangwa asili kuna na nkamba asalaki tour ya ba paroisse nyonso na Kinshasa. Ba paroisse Kimbangu. Wana papa ngena sana na role moko te na église Kimbangu na basengane fona. Donc bon role papa ngena papa ngena est-ce que azako simba Bible te? Jamais. Ayi Bible te. D'ailleurs na sina kona comment na batasi tona wazi na problème mais non. Le 2
papa d'Angena comme papa de Solomo, ce sont des catholiques. 100%. Moto atikalaki na mboka papa Dialungana. Oui. Papa qui Solomo nanani, ils ont été confiés na basango ba élever bango, ba éduquer bango pour na ba effacer bango banani. Oui. Oui, 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 oui. Parce que les protestants ont une facilité à lire la Bible. Bien sûr. Mais les catholiques, la Bible, écoute, là, comment on a fait? Non. Donc, ils ont reçu un enseignement, une éducation catholique. Bon, si nani papa Bamba, tant que vous avez papa Simon on a 59 ans, je pense. 59, 60. Wana église qui m'a officiellement nane SGCK, église de Christ sur la terre, wana nane comité passé, wana yeko sama na décembre ya 1960 kaka. Bon, alors il y a encore une divergence parce que place wana monique tata ipa nanga ezaki le salut en Jésus-Christ par les témoins Simon Kimbangu. Oui, oui, oui. Il parlait des témoins. Oui. Bon. Elle vient d'une église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Alors, la terre, mais aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de documents batimangistes, ils sont comme témoins. Nous avons un document écrit sur noir et blanc. Bon, si que polémique, place où tu as une place où on a besoin de penser pour nous kokisa pièce ça qu'on a misé nanga. Place ya Bamba na papa d'Angenda. Parce que awa za komona kete papa Bamba église ya Kintwari nyonso eko s'attacher epa na ye. Bon, dans l'entretemps papa d'Angenda na papa Bamba bango ba eko sa sous coalition po bazonga na Lubumbashi ko kene kozwa. Nzota papa ya Kimbangu ke seke bayokani awa. Mais oui, baye bazongi. Papa d'Angenda, papa Kim Alexandre qui était l'adjoint, il y a papa d'Angenda na Kimbangisi wana. Oui, mais na ero bakinozo cerke nanu akomi adjoint na yete parce que papa d'Angenda si ongana zo luka na ba quand est-ce que ma colonel ekoti na Bakimpeve na Kimbangisi. Ah, mais ça qui bien avant, parce qu'il y avait un monsieur, vieux François Simbi, parce que papa d'Angenda a foutu la canne à Kalembelembe. Oui. Bon, alors, papa Yanga Yazaki n'a pas. Alors, dans ma zone, baza ko samba na Congo ya Simon Kimbangu, bazo ko nazo tata d'Angenda ko zo. Akipaka na été donc bazo zo so pe bazui ba bondele aye. Donc, après ça, la coûte na sima, le quoi la bâtonnière, j'ai pas na sima ma casse, on dit ma tête, mais on s'en na koma tata na. Na ebi nazana ba preuve nazako ya nazako la ndakayo. Nazo luka bata vérité kaka. Donc c'est là où moi nazako construire ba nini, continue nazo là. Parce que na temps bakanga ka père batu ka 40 bakanga maka. Papa Daniel nazaki na kata batu. On a si venir régulièrement na Chouapa pour prier, alinga ko kanga ensemble na papa. Mais il ne venait pas régulièrement. Bon, si na 59 ans, bazouan bagi na kozwa kor wana. Wana bazo travailler ensemble en balé. Oui, ensemble. Wana père anga wuto ya. Aye. Alors, na habité sokoza ko mona encore signe ya église Kimbangisi zalaka Kuruze moko na kasina motema batia nyoka moko alinga mina Kuruze. Oui. Tu te rappelles encore? Oui, naebi. Nali ndalala. Mais nyoka moka linga maka na Kuruze. Père tango ya dit si ni wana botie wana ya nyoka na biti na botie ya moto. Parce que na Bible nyoka zilio ba Satan. Mais comment ça se fait-il que emblème ya église pour kamata nyoka alinga bimisa moto ya lokola yiko swa Kuruze. Nyoka wana il faut elongo. Balongo la moté. Mais lelo nyoka wana za sous terre. Oui. Et par contre, il combat prophète. Lelo combat prophète et longwa. Oui. Envoyé spécial. Oui. Ozolanda siko. Nazolanda. Bon. Baye ko limbalingo ya ko loba njoto pasi no mbangu. To loba et to kuti ango lokola muta kufi lelo. Père le vite.
c'est pas ça. Omoni ba 3 points oyo père na papa ngenda ba yokani tele yango wana. Mais aujourd'hui nyoka wana elongwa na nani wana siko tele bana place wana. Place bazani ko yokana parce que Bible lobi ke batemi baleso ki ba yokani te ba yoko tamla nzela moko te c'est que awa toza ko monete séparation elinge kota. Bon, quand est-ce que selon récollection na yo papa Emmanuel Bamba ayene ko bendana to papa Diangena aye ko sala oyaye SG Église de Christ sur la terre par les prophètes qui bon quand est-ce que séparation oyo d'après yo il faut ça na 60 ou 61 je crois 60 ou 61 bon era papa Bamba akendaki na lokolo nini akendaki na nini akendaki na côté nini oh mais papa Bamba sikoyo ayokani te na elle kota Diangenda parce que donc et comment qui politiser parce que place au lobby oui ba lobby que non yo oko tikela Bamba wana place te oui yo mwana yo mutu kutala na mo tout ya église oui ozomona oui et commune mwana bo père azaki mutu moko azako wele sikate mais père ayaki na ndenge moko po atia organisation na église et puis makambo ya bozoba ezala te oui parce que tant père a commis aye kokuta ke ba pasteur baki payer te alors ce n'est pas du tout normal bato ça la musala nzambe d'accord mais bato na ba famille bazana ba ko kene classe ba ko so ambo ba diriger famille là-bas. Parce que père, comme il était un bon administratif, il y a une administration, n'a pas est long. Mais, pour conseiller, pour aller à Monique, Manuel Bamba, Keba. Bible, Yebi, Aza éloquent, Yemuta, Yebana, Oudi, Kuna, Papa, c'est nous qui m'bangou, donc, Keba. Il faut qu'on garde. Continue à connaître la place on a conflit que bazo tambola ensemble de tous 61 62 bazo travailler ensemble. Quand est-ce que papa Diangena siko ayeko koma na moi muke na poste ya ko se faire au-dessus ya papa Bamba? Bon, au moins que sikoyo c'est que nazaka parce que moni biso to bana ko sambala na busu jano. Oui, oui. Oyo na tango père yokani sote na Diangenda bato balingaki Diangenda te bamona ke Diangenda zana kokaya kotengama bango nyonso baye ko rejoindre papa Bamba Emmanuel na Busujano. Oui. Alors siko na kombo église nini? Le salut en Jésus-Christ par les témoins Simon de Bango, église congolaise. OK. Alors sikoyo et Busujano ne toke na lemba directement. Oui. Donc en tout cas toi qui na paroisse nous soutena ki sakaka na Busujano mbala moko allez lemba paroisse munene na ebi. Oui. Mbala moko lemba. Na ero na papa Diangena ya continue avec les kimbangistes. Il y a continué na Mongoto et puis na ba paroisse mususu nyonso parce que bango bato père Tamoni Lubumbashi. Vous voyez que depuis 1957, 59, 2 ans et demi, hein? Oui. Donc déjà, le collège a fait sa permission, l'église a évolué, donc la parole c'est ça les marques qui ça mobimba. Oui. Bon, si tant que côté na 60, Kasavu a tombé comme la présidence. Oui. Bon, relation entre les trios, Papa Diangenda, Papa Bamba. Nato baksasu papa Charles Kisolokele. Oui. Est-ce que vous avez moi idée à comment intégration politique na groupe wana bana colonie na papa parce que papa Bamba tangi na colonie te. Non. A salika ka école primaire. Bango tout naebi. Non, père anga salika école primaire. Naebi bango nyonso na bakasavu nyonso tout ça colonie wana zaka na niveau normal kaka ba université zaka te mais école primaire na bango eza université lelo ya ko mona école primaire te. Non, mais Kassavou, parce que Azaki na petit séminaire. Mais ok, soit.